mais ba secret oyo ya ngamo ya kati na robeta ngote parce que ça radio mais libala tout oyo esangami na dialogue esangisami na dialogue pe compréhension boye ba ngo na kati nango succès ezalaka toujours makeyela mbongo ezalaka te mais pour na kosukisa sikopo lesi ba pour terminer oyebi moi si tout andenge mote mama idet basi mususu pour la mbongo tout ya business akondima te koza mbongo te o meni na mabe vous comprendre moi si musu représenter yango et comme normal soko zanango ezan nini ngai moi sana na ko simbise même autant mais soit sengingelo mona mama miko na mbongo te a compter te na simbisa ki mbongo vous comprenez différence c'est ça mais pas moi si musu ko simbisa exemple simbisa 10 000 euros au besoin na mbongo chango pembeni ko na touchango te mais tant que sengyo mbongo bina na 200 euros te na 100 euros te 50 euros te wana il y a ko akolobani mais mbongo simbisa kinge zali boy na abosa ki ali mbongo a projet yango mubali nyoso aza mubali penza na ko mbali so ba mibali mubali wa mubali atalaka eloko ne ko bebisa mwasi na ye mais eloko ne ko bebisa mwasi na ye te oyo ko bebisa mwasi na yo facilement par rapport ya façon ya kozalela ko pesa ye te mais ces derniers temps na remarqué ma maman na biso ya diaspora olingi mbongo trop alors nga mwana na robota na olinga te apa la pauvre ko la papa na olinga ba la riche pratique la cale et boto maman get na zo sema Eboto maman na papa na biso odon pambu motema maman Nicole merci beaucoup vraiment na intervention ya kitoko saleli biso pamba to niati poke olobi eteli kambo na 100 euros ezali ebele ba maman sengeli ko accepter 100 euros et que ne pas ya famille ya mwasi ya solo papa poto kasi na 100 euros na ba kolongola commission na 4 emsu wesera na kokata 20 ekiti 80 papa ba kopesa maman na kisasa combien pardon kani sela biso sika wana papa pamba te sa ekokoka te sokolela toleki kopesa maloba na papa na biso DS tolandi ndeko na yo papa odon ndenga pasoli poke pa ni atili kapo na 100 euros 100 euros ekokoka te DS TV ba mama ba ko benga sabi ekokite mwana ngai na zangi na lipa ya tongo mwana ndiye sabo kilo bakisa e bon ta vous la parole. Merci maman Igete natika nanu papa na ngai Isaac Aloba comme ça na simanae omeka ko pesa nga maloba po na eba ko pasola mpoke et papa Isaac azwa maloba e boto papa na biso Isaac Mbele loba maloba pamba te tozali kolela elongo na babokilo na yo mbongo ezokoka te oza kopesa bango likambo na 100 euros papa toleli papa ezosimba te fufu ya pamba kaka na soso tikuta tongo ezokoka te sa eza moke papa Isaac abo e boto vous la parole. Oh, merci mingi mama Igete, merci mingi des benandenge ko pesa nga maloba na tour na yo. Vraiment biloko ya 50 wana na sina bandaki deja yango. Bolungula mama ani lungula biloko wana po se contredire moi makambo ebele ao lungula biloko wana po na zo biso ba carton nga na memaka e mu kongezo akobuka na mama azolela wa komi ko bondela ngai to sala sexe na rabina lembi. Faut même manga sur l'hôpital. Moni eza bien te poko na kokia wate. Na bando kupimisa na ba carte na biloko nyonso na bando kotinda na Congo kuna moyen ezate na zo loba vraiment eloko na zo loba eza ya solo omoni biloko ya 50 wana na biloko ya ba demande zo uta na Afrique wana na linga kufa mukolo mususu mama linga atika la vevao na salaka botozana bidina biso to salaki mais esengela kisiko demande uta kuna na bibo comme ça to simba na biloko na biso to simba kuna ba mama na ba papa na yebisi yo kenaka kusala misala mibale to sala des semaines na mama tozo kutanga kana banane azo yo landanga place ngana azo landanga na mapa mais mukolo mususu bona azo tambusa na zo lala mama pena komi na ndaku na bandi ko lala pena kiti alobi papa likamuni ngapsi alobi makamba ko tinda mbongo na Afrique ya onde tozo bombanga yao alobi te papa to sala lisusu loko te vraiment bo keba na biloko na bina ba 50 wana mbongo za tellement pas si je vous dis que moi pe ko lala pena moi sina ndako satisfaire ye izate bolungola biloko wana ba makambozo ya kandenge na ndenge esengelinde boyoka na kati ya ndako d'abord 50 zana no passe pour kutindira bango bozo kende directement tina ba 100 euros mama ba carte oyo makambo yezo kusala nini na kati yao carte zana ngo eloko te za eloko te vraiment ba carte na kati yawa eza circuit interne oui ba mama ko tu bino ndenge bozo bona bozo bimisa ba misisa miswa rien pour na makambo ba carte zana ngo eloko te oyo bozo ka ipana biso eleki kutu ba carte wana botika ko fungola bambo mamisu makambo carte wana zana ngona tina te et je vous dis que moni Afrique wana ndenge papa tambalo baki wana e komi biso na makambo ebele ngana zo pesa bino l'histoire ya vrai ce mec na ngai walanda mwasi na ngai
asalaka na ye rien na kini kuno totinda mbongo tolemba mwana na biso ya liboso akomi kosunga biso akotindela akomi kofuta ye bolimbisi na loba ndenge wana batindelaka ye mbongo chaque fin du mois na Kinshasa wana mais pour azwa nemfiske unité ya kodefa na ko wana pona koyebisa mwana na biso atindelaka ye mbongo wana ke nazwaki mbongo oyo totindaki wana eloko te mais esengeli mwana azonge pa biso bapara mais mbongo natindaki kuna bino botunela ngai eza ndenge nini lero tokobenga boyo tozwaki me unité ezalaki te mais montant oyo ozwi se mec na ngai bafamille na ngai ya kote ya mwasi oyo montant oyo bozwi oyo okodefa unité kuna te po oyebisa mwana atindaki nobia na biso ke tozwaki vraiment nde biloko wana ya kotindaka ya ba 50 batu wana bazala autonome oke natindaki epa na biso boy mama na bali nde yo mama akwala merci na bali nde yo makambo ya famille na yo etali na nungai te makambo ya 50 wana ezate mais soki okomi ke yo mama pe na misala ndenge tosala na mimi korto na memaka ba carton na zo lemba yo pe uzuli mo nzamba salisi uzuli mo musala mwa ya bien ozozo koleka ngai siko 50-50 kozala ndenge il faut zala 80 contre 20 il faut yo pe comme ozozo pe yebele koleka ngai yo bana pe kotinda 80 à la place ya 50-50 vraiment biloko wana tolungola ngo mama bino bokola na ba salon lelo likola ba 50-50 wana biloko wana eza yango te bandeko eloko ya liboso ezali boyokani ko gérer biloko na ndako et surtout na je crois bien nazo profiter pena lo bapema lo basuka mo oyo balobi moi ngai de mutu nazo sala c'est en anglais c'est moi qui fais tout ceci c'est moi qui fais na lobaki pango yango mokolo na kati ya eloko ya mo muke kaka wana moi lettre M elin kolobake mon tolobaka mingi moi c'est moi qui a fait ceci c'est moi qui fais ceci lettre M elin kolobake mauvais de loko ezana kati wana ya moi wana lettre O elin koloba oza orgueilleux et o ya suka ya I wana oza ignorant oyebina ye loko te kolobaka ka ngai mutu na sala ka ngai mama mutu na sala ka na sala boy 50 ngana bengi sanga ndeko na ngai na tout ça ne sert à rien boyokani na kati ya ndako ba 50-50 wana ekoyana yango après mais makambo 50-50 ezate sengeli eloko euta na kati ya bolingo na dialogue na ndako yango ndeko yuko sunga mabota kuna na Afrique vraiment je crois bien que na suki na nwana to kuta na pele susi na landana na maloba suka e pa baninga merci maloba mboka bino eboto papa na biso Isaac Mbela oti ko pesa définition à lettre moi alors bi emeli ko loba ete oza mauvais eli ko loboza igno orgueilleux somo na définition il ko loba ignorant somo pe catastrophe bandeko balandi bolimbisi pambate somo toleki ko pesa papa na biso moto ya mode SV maloba olandi définition ya moi ezali somo papa na biso papa izaka vite moko ezali ko bukan moya ko satisfaire ba mama ezali susute to tika likaba 50-50 alingi angote mais papa Isaac toko nyoka manakati ya bandako toko la mukaba 5h mama nanga lia te eboto afu la parole de SV ya solo oliaka merci mama na biso na landi mbuta na ngana tikela ki aloba pamba te mama na biso Clarisse akwa la félicitation yoza mama oyo oza ko vivre na temps oyo ya 21e siècle oyo vraiment ozali ko vivre ngo kitoko pamba te ndengo lo ba vibration na yo na comprendre que no ba vibration na yo ezali lokola ya ba mama oyo te na banzi vibration na yo ezali lokola ba mama igeti te pe ezali lokola ya mama Ani te ba mama Ani vraiment jeune pasteur Odon Pambo na suka émission vraiment komeka kotia bango mwa loboko toko sambela bango zwa mai o prier pona bango na yebite soki bazui molimo ya Bezebul to ya pandumunyumu o balobaka ya kabalistique eza kati na bango o eza kindoki pire simple kibondoki na banzi na suka mwa loboko pamba te ba mama bazali totalement ya kobunga ekozala peke soki ndenge papa na biso eza kalobi papa alingi amweta mama kosenga ye pe mwa 50 omoni soko olingi mbongo mingi eke olingi ba 50-50 poko na sokola kaleson papa na okosenga kaka 50 okopesa ngai nini eloko wana ekoma lokola chanson mbongo ezali eloko moko mabe
soki mi pesi mingi na mbongo keba lifelo me pesa bolingo na yo na nzambe. Ba maman 50 osali boye 50 papa olobate pesa boye na boye. Maman bo se repentir. Tango o vraiment naza ko tika bino bo se repentir parce que molimo o boye na yango eza bino te mais Satan na mutaza ko lobela bino. Yesolo mama na biso iget na zongsi maloba pamba tena na yoki mama na biso Clarisse akwala te mama mise na bandeko bazana na lingi na yoka vraiment d'intervention ya malamu mais molimo wana na kopamela yango na yebi ke jeune pasteur na biso akopamela yango parce que ezali molimo ya malamu te. Ore passer chemise a mobali okosombela nga nini mobali ndenge papa na biso ezaka lobi musala ba carton azokoka komweta te boko yokele mawa te bongo 50-50 mama moyena monopoliser parole te na zongisi lisusu maloba yo yeba kolekana pe ya mama ni po tolingi pe toyoka ye aloba na nsima bandeko misusu pe ba répondre na oyo ya koloba pamba te aza na libungi ya kosakana te eboto papa na biso noti kolanda oyo biete toyokela papa Isaac mawa azali komweta te papa soki bokonge ebukani mpo na ngai mwasi na yo papa mpo na lia namela famille na nga mpe soki emweti okomweta tokotia vix okomweta me yo toka nanu yakala na mwa 2000 euro nde topakoli yo vix okomweta papa toleki kopesa maloba mama na biso ani pamba te likambo oyo papa Isaac aleli akomweta te akomweta te papa abuka na ta mokongo tokopakoli vix akomweta me nde atoka mwa 3000 ekota ebota vous la parole mama ani suka yo. Oh, merci mingi mama Iketi na ndenge ozongisi nga suma loba. Vraiment papa ya Afrique penza bazo comprendre ngai très mal. Et puis molimo dictature to photo sambela ba mama ni so lepo molimo dictature longa batata onions. Oh African men. Come on, what's wrong with you people? Huh? What is going on our African men? What is going on? What's wrong with you people? Come on. Vous avez un problème. Dictature ba mama Iketi photo sambela batata o molimo dictature longa 4 mituna bango. Pour ma combat 50 on a moni bazo comprendre ngai penza bien te. Hein? Ya solo bana pona papa ordon azoloba tozoloba makama murte tozoloba makambo ya 50-50 hour o ya 50-50. Olimbisi mama na biso ani tango zali ko paswa likambo explication ya 50-50 kota likambo pote papa Isaac alobi ngai mosana ko sale bukinga mokongo moyena sangana mama ezali te bongo yango ko sale komi mademi na ndako te papa bongo tokosani oyo bukana kaka mokongo eza chwate papa sembola kote wana akenda buka na victoire ali tokopakola ya komweta me mwa 3000 ekuta azoya mama nakolo bapona papa odon pe nazoyelo ya nazoba na papa odon afana posana po azoloba nini yo mbongo ezoko même mbongo ezo yena source ya nini ya affaires sociales ya libanga peu importe mbongo ndezo kotana ndako fo yebana papa oyo na combien affaires sociales ozi combien nyoso il faut yebana obeti libanga combien koti na ndako donc mbongo akoloba te ko chaka maboko na poche ya na saka mama te po mbongo na isuki azwina na sima affaires sociales na nzela nini o chaka maboko wana tozoba mbongo source ne se ko même mbongo ba pesi wango kado na libanda tozoba la entre nyoso ezokota na ndako mwasi na mobali il faut yebana. Donc visibilité mo tozoluka ko ya il faut monana donc yango tozolobela lelo oyo evandi esika wana papa yena kingandi mama yena kingandi nyoso bozoyeba bofuti ba facture na bino nyoso oyo mfimo oyo kotikala ngana ko kanga kandenge na bandaki donc mutu moko ako convaincre ngai awazate lelo oyo ngana zoloba na bandaki na 50-50 yango pe kana kusukisa donc na changer na ngate nazoba 50-50 en Amerique te nazoba 50-50 na ntango tozotinda na Afrique. Mais oya biso awa na Amerique na soki na poto awa iseka tozana poto oyo papa ye nango ekoti na ndaku mama ye nango ekoti na ndaku mwasi na ba ifobo ye ba combien ekoti niko so batego mama akoti kingande so ye bate papa akoti kingande so ye bate wana eza malamu te nyoso fe ye bana po bino bibale bozo futa ba facture ndaku bino bibale bozo boyebi ko kolia combien boko dépenser boyebi nyoso wana nde boko yeba fimo ba bintsonso o etikali wana nde boyebi ko combien boko tinda na Afrique. Mais ce qui est au bon bac, au bon bon, ouais, ce qu'on s'est un bon belé, c'est quoi? Il y a tout un avantage, il y a tout un réserve belé. Quand il n'y a pas de danger,
sikoyo bozo koutilize nani sikoyo